Gi anti tusu kwa data mfuma longo mfuma dibu. Batate bamama kiambote keto hein. Aboyi tukolere tuteze le fiuti na kombo tata mwana pe tata molimo santo oyo balobi na biso yango nde tosala ntongo ya lelo toza na ntinsani batata na bamama mpona majutu. Programme mosusu teke balobi na biso bapaya bazali kokende bango nde batalaka air avant midi oyo bazokende tokanisi na 9h baza na biso awa bango mpe baza na maloba bakoyebisa biso ndenge tozali awa toyokani soki esili nde kozala masolo na bambuta na biso nyonso na kati ya ndako nsima nde babimi bakei bango bazolanda air bamosusu lobi bakovoyage directement tobosana RT ata bimi moke oya juste 9h ozali awa bango balingaka ba retard te bamontre ezali no na maboko tokolanda air bango balingaka retard te mpona nini nanta ayebi likambo barataka masuwa ya nani ya Noe yango balingaka so retard te me biso bato mwindo bapeso ere yo koya na retard eza bongo mpe bongo te bamontre eza na maboko no bon tokorespecte bon topanzana nanu te tozela bango pour lelo bakoya basolo na biso ensemble nsima nde baza na basolo na biso bambuta nsima bake na bango lobi basalaki nde bavisite to respecte heure nayebi kutu te soki bayaki na bango baye nanu te nanu te tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.
Kimangisme, oyez! Kimangisme, oyez! Kimangisme, oyez! Nkamba, oyez! Nkamba, oyez! Nkamba, oyez! Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Merci beaucoup. Tout ça est tango. Batata bamama bandeko. Biso nyonso toyebi. Toyambaki bandeko bafro descendant du bassin du Congo océan. Bana mokolo ya yenga bayaki awa pe séjour na bango eleki bien lelonde mokolo ezali te bazonga. Na bongo tozosalela tango tokobenga mama Patricia seke aya ye okola alobaka mwa lopoto pe na ngelosa ye akopesa nani maloba na lopoto wana kopesa au revoir pe akoyebisa bandeko na bango bandeko na ye oyo balobaka na anglais ndenge ye akopesa biso au revoir tobengi wana mama Patricia seke aya mpona mwa liloba na ye. Esengo, merci beaucoup. Papa Simon Kimbangu Kyangani, merci beaucoup. Nous sommes très honorés, nous sommes très heureux d'avoir été reçus ici, en Kamba. L'accueil était chaleureux, l'accueil était parfait, c'était super, c'est vraiment l'Éden ici. Nous avons apprécié la beauté de la contrée. Nous avons apprécié les merveilles de la région quand nous avons fait notre tour hier. C'était merveilleux, c'était beau. Nous avons vraiment, avec les Afro-descendants, réalisé que le Congo, c'est l'Éden. Le Congo, c'est le jardin d'Éden. Les Afro-descendants sont venus pour la première fois au Congo. C'était leur rêve de venir toucher, explorer la terre de leurs ancêtres. Et ils l'ont fait, ils ont touché, ils ont vu, ils ont observé. Ils ont certainement beaucoup de questionnements, mais je sais qu'ils auront des réponses. Donc ils sont très contents de s'être reconnectés avec leurs ancêtres. Ils sont très contents. Donc je vous dis merci beaucoup et certainement nous allons rentrer aux États-Unis. Nous allons donner le rapport à tous les Afro-descendants des États-Unis. Beaucoup, comme je vous ai dit l'autre jour, beaucoup veulent venir particulièrement au Congo. Beaucoup. Et nous allons leur parler de ce que nous avons vu et nous allons les préparer pour venir en 2022. Je remercie toute l'Assemblée des Kimbanguistes. Je remercie tous ceux qui nous ont accueillis à la cité de Kendolo, dans chaque maison, toutes les personnes gentilles qui ont été à notre service, qui nous ont traités comme des princes et des princesses. Je vous dis merci. C'est ça l'hospitalité africaine. Nous avons encore ces valeurs fortes que nous retrouvons ici, les valeurs de respect, les valeurs d'ordre. Nous avons été impressionnés par l'organisation, l'ordre. C'était
extraordinaire. Et je pense que si toute l'Afrique adopte le modèle de l'ordre, de l'organisation, l'Afrique va se relever rapidement. Donc, sans monopoliser la parole, je voudrais encore dire, Papa Simon Kimbangu Kiangani, merci beaucoup. Merci. So just to summarize a little bit what I just said to Papa Simon Kimbangu Kiangani, I was just thanking them for the warm welcome. I told him that we, the Afro-descendant, came here. It was for them the first time to reconnect with the Congo. And for them, it was a real pleasure to reconnect with the land of their ancestor. While we were touring yesterday, we saw the beauty of the land. We saw the magnificence, and we know that this place is really the Garden of Eden. And I also thank all the people, the beautiful people of Congo who welcome us here in Kamba and at the city of Kendolo. They were so kind. They were so respectful, and we can see that in Africa we still have values of respect. And I told Papa Simon Kimbangu Kiangani that this is Africa, and we recognize that if every country in Africa adopt the way of respect and how we respect the elder and the people, Africa will grow rapidly. Thank you so much. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Toyoki to toyoki te. Toyoki to toyoki te. Tika totonda mayema masili kopesa biso na kombo misato ya bule. Na kombo ya tata. Mwana. Pe molimo sato. For us to welcome and to greet our sisters and brothers, we ask you to stand up so that they can greet you. Kopesa bango mbote. Et ce n'est qu'un revoir. Mbote na kombo misato ya bule. Na kombo ya tata. Mwana
mpe molimo centre na bandeko na biso po te bakota baya mama baya papa. We are asking for our sisters and brothers to get inside, so we are going to talk to our God, Papa Simon Kimbangu. Kembote mingi mweni mzambe mpungutuleni tata nzambi mpungutulendo. Les impressions sont bonnes. Kamba, c'est très joli, bien construit. Le paysage est magnifique. La cité de Kendolo, elle est superbe. Et nous avons passé un bon séjour à Kamba. C'était très bien. Maintenant, nous allons rentrer et expliquer aux autres, faire le rapport aux autres. Et spirituellement, qu'est-ce que vous avez trouvé à Kamba? Ben, vous savez que quand on parle de la ville sainte, spirituellement, il y a déjà une paix intérieure que nous avons. Et il y a de l'espoir de savoir que nos frères vont enfin pouvoir revenir parce que comme le papa a dit tout à l'heure, les portes sont grandes ouvertes. Donc, spirituellement, nous savons que Dieu a déjà ouvert le chemin. Quel message vous allez amener chez nos frères qui sont restés? Nous allons leur dire que la cité est prête. La cité est prête à les recevoir. Le pays les attend. Le Congo les attend. C'est ce que nous allons leur dire.
biso. Tala bana na yo basili kokota na mabele na yo awa na Luila. Minute yo bakosala otongonga bakosala awa. Yo bongisela bango papa oyo ezali awa opesaka bana na yo. Tosengi kisi pamba te okokisili biso olobaka na biso. Bana pe molimo sana. Amen. Amen. Merci.